Merci Kabouya, merci Nabino Nyonso. Batu o bozo soutenir biso, bozo benga biso, bozo pesa biso ba conseil. Merci na Mama Océan du Congo, la presse, merci na Moninga Ngai Lumumba Bobo, baninga nyonso ya bitumba ya résistance oyo boye to simani oyo botoza na esprit à changer pour mboka na biso ekenda liboso. Merci na bino bana masina oyo yaki ebele pona kutuna position ya les 19 ndenge nini. Merci na bana monga fula, merci na bana kingabwa. Merci na bino ba mama na la diaspora, merci banoko batata baleki oyo nyonso boyebi bozo participer na kati ya bitumba ya Congo parce que soki to simbanité bitumba oyo boto gagner yango tendenge balobaka na royaume oyo za diviser moya ko gagner bitumba wana ezali tendenge bozo mona le oyo boye bato balingi basala bitumba politique par spectacle pona ko défier nani to éviter bo défier Bruno iska mongote ba koma que non espace sur za ba Bruno Mimbenga iska mongote ba koma ko non Lumumba yaki ne changer alimenter eza epa na bango non to bunga bitumba Congo na détermination et puis avec conviction et nous ça qu'on a pour na kanyaka to moni mbongo to comme ko créer ba activité eza ko répondre té et puis likambo oyo boye bozo sala mona mutema ofunga mate makamwana mweke na liboso eza té ndenge boyebi Bruno Mimbenga na za moko ya ba jeune oyo boye tozo telemisa ba jeune poto bimisa mboka na biso na situation oyo boye to changer système ya kosala ma politique to changer système ya komona makambu parce que bamboka belé zu conscience et l'amour qui na pongi mais biso na Congo tozaka kana politique wana ya mabe politique ya kotiela ka baninga bakal oteyete ngai to oyo boye ozomona ke no biloko wana eza vraiment bien té ils avaient ko décourager ba jeune oyo boye baza na besoin pe ba servir mboka yango tozo senga na bino balanzi aussi ya Congo soki ezali mbala liboso ya kolanda moko ya molobeli moko ya mobundeli ya mboka na kombo ya Bruno Mimbenga bo s'abonner bo partager émission parce que boyebi biso na bino to la paseleka parce que lutte ya Bruno Mimbenga ezali ya ko libérer mboka Bruno azane mwana mobola mutu abana ko muteki kwanga botika ko lukela nga ba problème ko vanda bino batata mibimba boye bo kota ka réunion na kombo na ngai tozo bunda bitumba o bupo to moni ke no makambo za mabe mboka zo kene mabe ndena zo bisabino awa boy na Kikwiti un sujet rwandais azalaki soki chef ya makambo itali opération ba policier aoti okima na bateni na bisabino ba liste ya bato so bo se rappeler na Afrika cool kombo ya ba colonel ya bako na enimera kabino awa bo vérifier na ba émission na ya mois ya août bo mona ke makambo nga lobaka yango lelo o boy e komi kokokisama Bolandi mwana ya Yoweri Museveni alobi boye ba Kongomani boye ba yango ke no ba M23 bazo bunda pona ba Rwanda bazaka na Congo pona ba Tutsi toko bunda pona toko bundisa bande ko na biso te ne bozo mona boye ils sont clairs lobi mwana Yoweri Museveni c'est eza eloko lo bomaka me bango yende siko azu courage ya koloba ngo na mongo ya kufungwama bino ona diplomatie nini boy to kende to tambola to banda to kena osuka na c'est pas ça la solution na lobaki yango que no ta obiso to komi ezata isusu ya ba déclaration te ezata koleka na action ta ezata kono ba marche to tambola ba marche soki ya nene to ça ta eza ya révolution populaire mboka eza pris na ba otage mboka o soki zo kufa oyo boy eza ba politicien congolais yango bomona ka quelque part ta Mobutu teka dictature na azaka na raison parce que Mobutu azo batu 4 ba anani na banani biso ba panda bango na stade de Martyrs pona nini parce que Mobutu azo ki pouvoir à comprendre que non eza ba politicien mutu bazo tia biso makelele wana à l'époque ta Mobutu anomaka premier ministre wana zaka général wana ko mona suna za militaire ba politique na bango lokuta akomi ko tia makelele na ba télévision nde sala ke Mobutu a pendre bango papa benga président George Bush benga ba président Belé Monde ba Popidou ba benga mais Mobutu a boya koyoki la bango parce que il avait compris que non ba leader politique ba acteur politique congolais bazawana bango nde mutu baza ko bomba mboka parce que na minute oyo boy le pays est en feu. Félix Eloba Félix a comme le ko la moi aussi peut-être bo skizenga zawa misi que non moi na moi oyo boy azuze mi pas mobile mais ba comme ko bondi la pour attendre combat mobile. C'est ça que Félix Eloba zo sala biso. Yo signé bako ya mabe. Obi ki accord o boy ezo me mabiso na mboka na niveau ya mabe.
Loba que no bande ngai ta makambo komeli ngabo ezabo. Et à ce moment-là, Télémissa peuple déclaré guerre na batouana Félix ne veut plus. Et ça le call exemple excusez moi peut-être bantumusou ba mona mais il faut le bayango pour vous dire que non, c'est que Félix azo sala c'est ils ont le qui la même attendement à battre. Yango ta nga na zo bisa ba jeune botelema. Mboka bozo ka sa que Félix est monto pour libérer Congo ça Félix était Aza au service ya ba Rwanda Félix est au service du mal. Axe à Félix c'est ça axe à Mabé. Par exemple le call moi aussi na mobile bovani na ndako. Mobile na yo Aza na faiblesse sexuelle. Mobile na yo akekozwa moi si mosus mobile mosu pour aya kovanda abotisha moi si na est-ce qu'on est ça normal? Pourquoi ne pas yo moi si o luka solution mais mobile na yo na faiblesse o eza na kati na ye azwa traitement et puis abika pour continuer libala na bino. C'est ça que Félix a sali biso. Félix akekozwa armée ya batuchi wa kotsa biso na état de l'Est. Ya armée ya Kenya ya ba Rwanda ba Uganda po baya kobunda na kati ya Congo au moment où biso RDC toza na kati toza na armée o ya biso au lieu problème eza maintenant que non ya ko réactiver ya ko réanimer même armée ona ya ko zo ba moyen kotie yango ko disposer ko soma minduki ko soma ba équipement ko bongisa armée na biso batunyos ba Rwanda o baza na kati ba infiltrer no ba bemba ba kana bango bazonga na mboka bango mais Félix un exemple on a pesi bino wana Félix akeko zo armée mopaya. Vous croyez que Batouana va kobunda pour la biso? Vous croyez que Batouana va kobunda pour la biso? Batouana va kobunda pour la biso te. Bota la comédie na bango bazo sala. Ba scénario bazo sala biso. Donc le scénario on essaie mina kisasa. Kuna siko bonani na Rwanda keka ko monter ba pièce na nyonso. Au moment où Félix vous dit ici cohésion nationale, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Ba kei ko kutana. Na ministre des Affaires étrangères na Luanda ne pas à Lorenzo. Qu'est-ce qu'ils vont se dire là-bas? On ne sait pas. Mais est-ce que l'unité nationale, Félix Rabeng là-bas, et ça a nini? Unité nationale, non, Bruno, to quitte Samando, n'a pas quitté Samando quitté. To télé Samando qui parce que les choses vont très mal. Bozo bisabiso que relations à Mabé. Mais Bruno on a relations à Mabé, bozo que ne butu ko négocier na Paul Kagame. Ça c'est quel pays? Ça c'est quel genre à Batou? Ça c'est quel genre à autorité au biso zona ba on mboka? Ça c'est quel genre de battu. Il y a un besoin de boy. Important c'est la manifestation à le 19. Parce qu'on ne peut pas accepter que les Ougandais oh boy. Balobi ke bakoya na Congo pona kobunda pona kobunisa bande kona bangote. Bakoya pona ko sécuriser batucho baza na Congo. Alors vous croyez que non Batouana eloka malonga ekobima na kati na mboka na biso? Exemple la pesibino abo. Nous avons l'armée. Mais besoin préféré que nous armée mosu ya bato misusu. Et puis quel genre? Na kati ya mboka o loko la RDC tozana plus de 120 millions de personnes. Mais toujours que ne kozwa armée mosusu ya Kenya pour ya kobunda na groupe ya ba rebelle wana ba Rwanda o baza moins de 9000 personnes. O eza ki ndokite nzambe na ngai. Les rebelles là sont au nombre de 8700 personnes. Mais le gouvernement congolais est incapable ya kotia ba moyen oyo boye selon la nini natalaki armée à RDC, ils sont parmi les 10 premières forces armées dans la Afrique. Rwanda Kutu, Asa Kofigirete. Kenya, Asa Simanabiso peut-être. 8000 personnes. Il y a des rebelles, Wana, Batouana. Vous allez appeler Kenya, Kenya, Kobuna Kati Amboka Nabiso. Ngonga yango nazo ben sabino peuple congolais. Je ne cesserai de dire ça parce que aujourd'hui situation auto za nango Félix à côté ça le boko déjà molai et pas ba Rwandais basimba Félix awabo. Nde baloba ka moyibi basimba kai awate. Moyibi so livo kangai simba awabo. Potanga bo bunda na kosala au ko bunda na awabo te mais so simbi moyibi awabo. So ka sali liboko boy a ko s'éclipser et puis yakena. Donc Félix à côté ça le boko molai de pas ba Rwandais batona ba ebi limite molai ya singa ya Félix etinde boso mona ka makamona ndenge uza kosala. Nana oloba soki batu o boy tango Félix azoka pouvoir boyoka yango Maman Marthe nazui pouvoir nini boy Kabila pesinga pouvoir Maman Marthe sepeli moi na ngazu pouvoir mbe lelo o pouvoir robino bozui to komi na ngo wapi IDPS c'est bomisi ba jeune combien na mboka oyo bo IDPS c'est bomisi combien de ba jeune na pouvoir na bino oyo boy batu bakufi yango bozomona que non l'UDPS ne sera jamais pardonné. On peut pardonner Kabila mais pas l'UDPS
parce que bobomi ça ba vie ya bana batu bande qu'on a biso ba kufa kabila tumba bango parce que to ceux qui confiance na biso que IDPS ceux qui bazu pouvoir n'enga bazoloba makambo ko changer, les choses iront de l'avant. Mais c'est que nous avons compris l'IDPS et les sous ko sala pire même que oyo boy kabila asalaki nde bozo mona le oyo boy IDPS ba piller ba richesse nyonso. Est-ce que richesse ya Congo zaka pona bana Tshisekedi aujourd'hui mona Kagame wana uti ko sisa na kati école militaire bazo Kagame zo préparer relève. Qu'est-ce que tu l'as préparé le lever par bana? Rien du tout. Tu vois bino bolingi bozo biso bana babola bozo biso bana ba tembele bozo biso botinda biso na armée poto kende ko kufa po lobi bana bino bazana poto bazotanga kuna ba toujours ba continuer ko travailler pour na baronda ko saka biso. Non, eloko wana il faut si la biso pour soulèvement populaire. Parce que bitumba boto za capable la kosi sango biso moko sa kilo. Parce que Félix a kosala ke loko te boye ba ngo makambo na zo bisa bino. Parce que auto mona nyonso obu ce qui est à la base ça n'est pas Félix c'est lui qui est allé négocier nuitamment. Yena bande konae. Bo se rappeler tangu Valentin Moubaki banda ko bisa biso awa boy. Les gens prenaient Valentin Moubaki comme un soulard. Oh, Valentin Moubaki azalaki na raison, ya ko bisa bino que non attention avec Félix, ce pouvoir là c'est un pouvoir Jacob. Le oh boy. Valentin Moubaki, est-ce que à cause ou bien ça a raison? Je vais vous démontrer ici. Pour le moment, non, batuo yo ya IDPS oh boy, Pakistan, Afghanistan, Lokuta oh boye. Ba ko endormi biso na ba idée na makanisi ke ceux qui basu pouvoir, ils feront mieux que Mobutu. Bino bato bozo benga ke Bruno. Pourquoi yo ça dur na régime Tshisekedi? Pourquoi yo zo lingate ke non? Ba jene ba ke na kati armée. Bino batu ya IDPS boye bisa penga ke ata vidéo moko oyo boye Mobutu to mazaki na pouvoir oyo boye IDPS tika ko ndima ke non Mobutu sika oyo basali malamu. Bon la kisangai parce que ceux za pona ko critiquer IDPS Nzambe a ko critiquer mais pourquoi chez Bino bolingi bo tia biso bokanga biso to koma lokola ba taba ba komba taba na bino to ndimaka makambo nyonso oyo boye Félix aza ko sala na kati ya mboka oyo bo se rappeler bako oyo botango IDPS ezaka na pouvoir ba signé 3 accords l'IDPS les 3 accords conclus avec le gouvernement rwandais bo se rappeler accord le 23 mars 2009 Congo na SNDP SNDP le 12 mai 2012 parce que bino bolingi ka biso to komaka ba chantre to yembaka Félix muka tondolo nini boy o note bazu ba avion et que le kina Rwanda comédie wana nyonso bozo sala na peuple congolais yebi yango et ça ba comédie monter de toutes les pièces le 18 mai 2012 Raymond Chibanda to makenda na Kigali ko signer ba accord est-ce que biso sala kuna 2011-2013 IDPS 2 ans à Kigali pour séance de travail conduit par Valentin Moubaki avec IDPS membre conduit par Félix Tshisekedi accord ya Ibiza t'as la trahison IDPS ta mobanda ba ça na 2 ans Moubaki aloba makambo oyo boy nyonso bozo mona lo obomboka soki eza ko s'effondre mboka zo etelemite me mboka mais au tourbillon Télémi est fini qui est nyafuki Félix connaît quelque chose. Valentin Moubaki à Kenda na Rwanda il a fait 2 ans séance de travail na nini na côté ya IDPS Papa Tshisekedi vivant tant que no IDPS vous ne serez jamais pardonné dans mémoire ba congolais parce que ma be o sali biso banda ko sala biso ko ba jeune ba bima bana batu ko bima ba kofi lelo Félix ye wana zoli azomela les Yohana Azoli Azomela. Est-ce que Batutu Bazomela? Accord à Ibiza, accord à Venise, accord il y a 2016 à l'hôtel Raphaël, na France, avec Edem Kodjo Oyoboye. Résultat, c'est Sylvestre, où il s'est marqué à glissement de HK na 2016-2018. Bino Batalibo Bozo Fingangai. Oyoboye. Bon, Bakano Bakoseli Bino Makam. Quand Félix partait négocier na Uhuru Kenyatta à l'époque, Azaka opposant. Bon, tu as distraire biso parce que biso to goya makamwana te biso na bino sombele suka bisanga. Moi na Congo telema bande konanga ya Goma bokanisa te que solution makambo o bozo mona oyo boy et Félix a coupé sa biso solution.
Nous devons nous battre comme les orphelins. Tout le monde a payé tout. Parce que ceux qui nous ont continué à connaître les leaders politiques congolais, bango tout. Nous avons mis tout dans ce go. Nous avons côté au boy. Il y a gauche qui a unité nationale. Nous avons qui va pouvoir une unité nationale. Si on a mis tout dans ce go, le problème c'est pour ça que tiramé on a bana batu banini. Et si les boy. Unité nationale et si on peut pas boy, benga lika maman bo vandi, bo trouver solution pour la makamba Congo ça préalable ezala. Si on t'a besoin qu'un des coups, c'est que tu vas bolien bongo. Nous avons analysé le coup la Congolais tout. Intérêt à peuple les a placés. Intérêt à peuple congolais les a wana wapi. Mboke zo pe la moto na Kisasa. Mboke za kokufa. Batu mobimba depuis ba na pouvoir. Kaka biyenga, ba feti. Jean-Pierre Bemba totaliza ki so 60 abu. Bango wana na ba Tshisekedi ba bengani kiriki na bango wana tu ba bengani bazo sakana na mbongo ya leta mbongo ya ba congolais nzambe. Eza pas sinama. Eza pas sinama wa soni ya komibenga meme congolais. Tango bozo yi bambongo awa boye. Bon, Union européenne, communauté internationale, balingi bisote, communauté internationale ba côté biso mbongo comment passer bazo mona mbongo o nyonso bino boza nango bozo si sa okana biyenga. Parce que biso sérieux ndenge nini au moment où tant bozo la ke boza na mbongo te mais votre président Tshisekedi azolata montre à 300 000 euros. Est-ce que Félix Tamazaki en opposition à 2009 pays chez Bandora ta biloko wana? Tout ça mon mboka soki ke no boza na moi richesse na bino. Bato na balingi ba ole klabino esprit. Bo bongisa muke o boza nango ke no peuple ba kozwa maye ba kozwa courant. Ba kozwa transport. Quand vous détournez l'argent des militaires, est-ce que ça kaka ba mindelende mutu bazo ebisa bino ke boyi ba kambon na bino pona basuna na bino? Quand vous ne voulez pas vous organiser pour na kosa la défense ya mboka na bino bozo satane banani baya. Félix Elak c'est du mal. Yango nazo bengi sabino lelo na go mané nazo bisabino butu ya lelo bande konangai batu bakimi et puis il y a une forte tonation. Il y a ba ubi ya ba masasi na butu batu go malelo nde nazo ba abo plus de 15 morts. Bota l'attitude de Félix Tshisekedi. Il ne se soucie de rien. Il est là, il voit sa vie normale. Baza biyenga, ba anniversaire bana na bango, bino bozo bengi sabiso bana ba bola, to kenda go sa rôler na armée au moment où Atoni Tshisekedi. Bana mangaya. Bana ba Didier Boudimbu. Bazo linga ko kenda na armée te biso ndesko bana ba bola to kenda ko kufa, po bino boya ka bodondo kaka. To benga na bino. Il faut peuple congolais to benga na batu oyebwe. Baza batu oyebwe, to yiko tia confesse na bango te parce que ba trahi biso. Yango bozo mona tozo bengisa mwana Congo tout bande konangai ba jeune kinois to bimana distraction parce que tango biso toza na kati ya distraction ba fête ya ba biyenga oyo ba héritier ona nazo mona wana balobi faire akozonga les 10 na moni ba tie ba banderole ba kaliko bazo sensibiliser pour faire azo akozonga les 10. Mais biso tozo benga que nos ba jeune to bimatala mboka eza menacé. L'intégrité du territoire du pays est dans l'agression, est sous occupation, il y a des expansionnistes, balingi, base de mboka na biso, côté on a ba jeune équipa. Mais pour faire rigolo là, oyebwe, musicien, azozonga, nazo mona mobilisation. Bambongo bazo ça ba banderole. Mais c'est terrible comment est-ce que nous les Congolais nous réfléchissons. Nazo bengi sa conscience à ba jeune les 19 na balabala. Diboso ambassade à Ouganda. Parce qu'on ne peut pas laisser Vesa Karega. Et puis, ambassadeur Ouganda va nous na mboka o. Wane ko la conscience na biso même to ko sa conscience na biso. Tous on a besoin de participation à bitumba o. Il est un peuple congolais. Bomoni na minute o ba politicien ba bengani ba biba kena na cohésion nationale. Ça pour autant ko associer peuple congolais makambo. Ils ont dérangé peuple congolais. Transport, maille, misala, chômage, nini, boy, insécurité. Wana bozo lo bela yangote. Mais quand il s'agit pour vos intérêts, bozo et pas na biso batu o bana batu babola pour bozo biso to kena ko kufa bino bana na bino tamba koya ba continuer ko gérer mboka o. Moi je ne suis pas d'accord avec cette politique là. Moi mon souci c'est pour libérer Congo biso ba jeune. Tout ça peut capable ko tambisa mboka o boy. Na o nyonso o to apprendre na ba université, on peut faire quelque chose. C'est question que bo orienter biso, bo soutenir biso pour que notre étassifier résistance pour que toi intensifier ba activité ya minene parce que yangonde eza solution oyo comme mamboka na biso na nzela ya malonga. Alors bino bande ko oyo boy boza na besoin peut-être que ndeko Bruno toza na besoin de soutenir bino to ko sa ndenge nini
numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokobenga biso boko soutenir biso parce que le 19 novembre ambassade ya Rwanda ekozala à feu oyo boye nanu bomona te yango tozobengisa ba congolais nyonso bisika tout bozali bobongama parce que batu oyo boye bazali susu batu ya confiance te oyo tokoki kotia espoir na bango bo s'abonner na Océan du Congo bo partager bo liker bo soutenir biso bokoki kolole biso ba bis pona komema ba jeune wana tozomona affaire ya kozonga bazoluwe ba bis ko biso to bino bo déplacer bana masina bato bavandaka na monga fula bato bavandaka na matete ambassade ya Uganda eza côté ya royal to memana to kita na ambassade wana izo senga biso makoki izo senga biso ba moyen yango bozomona toza toujours à tout moment kolela bato oyo boye baza na souci ya Congo to boy mbongo ya babe mbongo ute pa Tshisekedi te mbongo ute pa bakola bote na mutoki no bikino bitumba na ngai bitumba o bano bazobundeza bitumba mboka na participer pour que lobby soki Congo ekomi malamu tozonga na mboka to ko investir ba gere bazo misala ngana bino to soki awa boy rendez-vous zali kaka le 19 oyo boy to tambola pona usenga départ ya MONUSCO et puis départ ya ambassadeur ougandais bo santé ko s'abonner et puis bo partager 0 plus 243 81 73 11 ce qui plus 243 81 73 11 702 ce qui nzamba lingi to kutani na bino le 19 tout feu tout flamme.